toujours vivre le DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balia DMTV Mbote Nabino, tout le plaisir est pour nous. Yakoye Bakeboze Bele Oboza Olanda chaîne YouTube Nabino DMTV Boibi Kaka Yango et la Ramino Masolo et actualité. Mais tout ça capé ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité, ba fait sociaux na ba réalité kande tozo mona na mboka anabiso histoire yako bimisa mo ba point de vue nabiso ndeni tozo kanisa ndeni tozo monela yango. Donc tu échanger Nabino sur sujet moko sikoyo mais bien évidemment avant de aborder Ango, Boibi Kaka a watomi pesta devoir ya ko sensibiliser bino pe ko sensibiliser biso surtout na Italie problème ya maladie ya Covid-19 Boibi ke nyokoli monde entier République démocratique du Congo ezala ki épargné te même nzambe na makasi na ya pesi biso ba minganga moko ya mayele o ba bundi makasi en tout cas pour to comme na niveau to komi mais n'empêche que to continuer ko respecter ba mesures barrières pour to mi battre la balamo pour prévention ya ngone makambo ya ngonde masolo ko permettre na biso en tout cas to ebana ko éviter maladie wana peto briser chaîne ya contamination. Héritier Watanabe Mutema malamu to mutema munene na bitendeni to bengango mais il vous souviendra en tout cas que groupe moko ya ba musiciens au bazalaki na orchestre na ye balongwaki mingi pezaki ba utaka na ye na wenge musique à maison mère notamment Arkeli topé arnaqué ya utaroute pas ferré aye et pas we ratang héritier bendani ya sali maramna ye akei na ye bakenda na ba Mishka na ba Diego Milito et na peu après na sima ambulance animateur moko peu appréciable ya bien ba rejoignaki bango mais bango surtout wana balongwaki orchestre ya Héritier Watanabe parce que moko ya ba membre ya bureau ya Héritier alongwaki déjà dans na kobeba wana nde salemaki bongo pensant peut-être que ngaki affaiblir orchestre ya Héritier Watanabe to ko affaiblir Watanabe mais rien Watanabe rien et affaiblir et au contraire balongwaki bakei ti lelo toyebi kutu so ba koma wapi kaka tango toyoko ka lisusu ke bazongi certains héritiers azu bango misusu azui bango peut-être pas donc actualité na bango ko bima lisusu ka tango bazongi donc ce to landi bien actualité wana tango balongwaki actualité bimi tango bazongi lisusu actualité e bimi donc na kati wana basali na bango loko moko te bazalaki na actualité mon côté donc réalité ya musique na biso yango wana ba musiciens impatients Héritier Watanabe avant quitter Werason a sali combien d'années au côté ya Werason a 8 ans na ye ya rozwa formation yeko tu na mona ka même ndenga longwaki eza lokwa ba musicien mususu pe soki ba longwe eza loko kutu ya kolelate parce que sali pena temps na ya servir pe orchestre wana comme il se devait mais en même temps tu observes que pe lisusu loko moko ezali que Bercy alors kaza na kati ya orchestre Héritier Watanabe obi que Bercy ayo côté orchestre Héritier Watanabe à la suite ya intervention Héritier na prison centrale ya Makala nde bakangaki ye azali kona la prison parmi batu baedaki en tout cas Héritier edaki pe na sima Héritier a pesaki pe lisusu mba moko musala mais comme ba musicien batonda ka te Bercy ay ko sala mo loko moko na yo wana libanga ça marche aussi très bien mais bazali déjà retourner ba question par rapport nango mais azali ko se montrer peut-être prudence de la soki aussi mbatu aussi mbate mais est-il que Héritier a outi pe poto aye after ba confinement oyo à répondre dans ma question là surtout dans les talibans anciens musiciens na yo ba longwa ki lokwa ba Arkeli ba ambulance et puis les sous sur question il y a Bercy moi neko zangate parce que certainement et qui ko perturber peut-être ba plan il y a Héritier Watanabe par rapport na album na Emi Ange Mi Démon oyo déjà esengeli e koka kozala largué sur le marché du disque nalina proposer bino réaction il y a Héritier Watanabe bolanda et ensuite tozonga tout ça moi muki analyse sur propos où il y a qu'à tenir wana et puis to clôturer moi les sons d'habitude. Je rappelle que vous la chaîne Nabino DMTV nderonanga yom tozana nous abonner te ozo zelani ni cliquer quand na bouton no moni en rouge yango ana ba comment s'abonner un seul clic en une seconde comme abonné na chaîne DMTV
Au commande appelle cloche moko ko bimambala moko au cliquer pe le sous na cloche wana esa cloche la notification ko permettre na yo rataka le sous tel loko souhaite tiangwa. Suivant héritier Watanabe Motuna Tembe, nous nous retrouvons tout de suite après. Salami, l'inspiration et on peut pas les laisser en dehors de l'album, donc mieux vaut de profiter comme album Pena Mete, tout côté Sayango et Bimambala Moko. Donc voilà. Alors, de ton retour au Yembi pour la population, dans le village chez Temba, tu étais très bien habillé. Et tu as dit que tu as dit na linga rosa propre, même sur la sapeur, linga rosa propre. Linga rosa propre, voilà. Tout ça est fort. La team Wata, au temps où tu as dit que tu et Batouane est belé pe bazongi. Aux autres, ça va facilement. Pourquoi? Non, c'est pas moi qui décide de ce que Bango Bazonga. C'est tout un bureau. Il y a Sylvain BH, il y a Charlie Rubenga, il y a le chef d'orchestre Mishka et le directeur artistique, le champion voilou. C'est Concertaka. Pour Naotala, qui a de la place, qui n'a pas de la place. Parce que je pense que Kozongi Samutuka rapport à Zonga, ça sert à rien. On préfère encore plus Kozongi Samuto, Bissomo, tout le monde on a besoin de lui. C'est comme ambulance. Quand pour ambulance, il y a un Angola. C'est une ambulance, je reste na volo si bazonga. J'ai demandé à ce que Chaliba solo là parce que moi je ne vois pas dans la peau na mi koti sana mamuni c'est moi longwa qui dans soit abusa qui n'a pas langage tout zonga ni na jiona ya ku beta su musique ensemble non. Je préfère na kota na et batu ya Kinshasa c'est Concerta qui va décider que Banama ina bazonga balingi banama ina bazonga. Je pouvais pas dire autrement. Bercy est parti. Je sais même pas s'il est parti, je sais même pas s'il est là. Moi, je voudrais faire comprendre une chose. J'étais pas là. Tout ce qui s'est passé à Kin et Obi, Nayonanga, tout le monde a encore la musique. Voilà. Au moment que dans les bangas et Simbipe, bon, on a la possession. Sérieux? Là, c'est un des Simbipe point. Et là, c'est important la vie musicale. Ah, donc, il y a une Simbi qui est important la vie musicale. Après, voilà, chacun voit, chacun a sa vision, chacun voit les choses comme il pense ou comme elle pense. Aux endroits, il y a un monde en haut, c'est long. Mais moi, je sais que Abmisaki et le Renault le Biana, on a la posta qui est en haut. Pour que vous ayez qui a démissionné, on a posté en modèle bosso. On a posté en réseaux sociaux, on a tout. Oui, pourquoi on a posté qui en haut? Parce que ça ne me dérange pas. Et Simba, ça ne me dérange pas. Mais ça peut aussi déranger générique à mi-ange, mi-démon. Combien de concerts joués au Monique ou concert? Combien de concerts à Longa Banda pour nous bailler à Azobeta et l'Eurobi Simbion? Donc, on a un terrain. On a moi, mon frère, a publié parce que on a publié tout ça, les relations. Bonjour, à votre accepté la nao, la mission n'a pas besoin de la promo, n'a social media nao, n'a poster. Et boni animateur à travailler qui n'a pas tout à la maison mère, depuis qu'à avant nous tous travaillions ensemble et on était frères. Donc voilà. On reste frères, qu'on soit ensemble ou pas. Et après, maintenant, il a eu à travailler dans l'album. Si en dernier lieu d'être décidé, n'a pas tout le mouvement, si on va garder ça ou pas. Ceux qui battent, pourquoi va décider de mission à la base. Je me souviens en ambulance. Sérieux? Bien sûr. Sérieux? Voilà. Boti kolanda wana Motuna Tembe héritier Watanabe boki ndenge à s'exprimer par rapport na ka ya ba musicien oyo balongwa ki orchestre na manière oyo toyebi ya on te mituni vraiment question pourquoi héritier Watanabe azongisi ba musicien oyo ba se bomba ki torse mamona lokola bango bakoki ba kende sur fond un peu de polémique donc basala qui induit en erreur certainement par Moko ya ba proche héritier Watanabe marque membre ya bureau il y a orchestre naïe et donc bah salaki mon mouvement bon bah observateur au balandara pena culture na biso ba ebi histoire ndenge ba masolo salama na ba les 7 patrons
tout le monde a académia, tout le monde a les marquis de maison mère. Donc par exemple les légion aux hommes qui battent un orchestre basangani bangonyo surtout qui bonga yo rande au rattraper bango yo boma bango et simba kate lobo sala nzela na yo so moni kokoki comme leader recruté sala chemin na yo me ya ko sangana mingi et suka toujours ka mabe soki mapasa neti ya P-Square wana bakabwana bonka bino mutu mutauta na chez bango bo sangana sous ebele leader ate bo suka ndeni zo mona mutako pesa mot d'ordre to ligne de conduite azate évidemment et suki na oka na nzela basala ki actualité tango ba longwe na la team wata ba osala sur actualité tango bazo luka kozonga na kati ya la team wata héritier à le suivre aussi alobi ke ye kutu wana zaku na décision ozwate na kati ya bureau ba se concerter évidemment ba ozwape n'importe qui te ba ozwape selon besoin selon travail donc et ça qui peut occasion pour na héritier tango muto longwe tango sou pour travailler na makasité ça qui peut bon débarras peut-être pour la mususu alors problématique mususu nde toloba ka keza masolo ya Bercy mwana Bercy est-ce que to be une gratitude toni ni po asalaki na makala muto ayaki kobimisa ezalaki héritier bon évidemment reconnaissance ya Bercy zaka ateka kota na orchestre ya héritier Watanabe mais je crois que depuis que Bercy abimi na makala peut-être qu'album azobwaka ezande oyo on a habité ce qui album mususu ya laki celui wana nako se tromper je crois que ça mis ange mis démon est-ce que fallait-il vraiment se comporter modèle wana na muto ya randa qui épée service à bouleverser ba programme et album na est-ce que fallait pas zelana na album wana bimia sali penda ma promotion nango et puis après peut-être après abimi à longo na ye à salipe chemin na yo à salitomoni que pendant que héritier alaki libanda ya mboka Bercy à boaki moi élément moko ezole kawana libanga il marchait nango pe quand même moi bien attirer peut-être ba leçon il y a erreur à salaki la fois passée et donc wana to mona qui déjà ko longwanyo sur ya Bercy yango wana parce que je ne crois pas que makambwani salema qui avec aval il y a héritier Watanabe na sens ka koko salango et puis après azonga lisusu biloko wana pas na biso et simba pena mingi te muto a réussi ça moi muke yango ezalaki papa Wemba de heureuse mémoire en tout cas paix à son âme esika azali en tout cas et loko moko ezalaka bien pas héritier auto après chaque ezalaki c'est un garçon qui n'est pas hypocrite hein, donc il est alobaka o pena zo kanisa et donc à s'exprimer to qui est ndenge alobi wana na etali Bercy mwana mais on sent quand même derrière ba propos naie que moi esengozate par rapport à makamnenge salemi mais et quoi empêcher eta continuer kokende de l'avant par rapport na carrière naie ce n'est pas Bercy nde muto akoya freiner carrière ya héritier Watanabe voilà moi li solo mketonga to apporter na bino na mukolo ya lelo dimanche 13 septembre 2020 so sepeli na analyse mketo sali botikela biso like mais surtout bo pesa pe point de vue na bino na nzela ba commentaire et bobo sanate bo s'abonner na chaîne na bino DMTV ndeko nanga yo mutozo tala biso ngongo bozana na abonner te clique moko kaka en une seconde okomi abonner o bakisi deuxième seconde na deuxième clic wana pour ozwaka ba notification wana cliquer na cloche de notification pour apparaître tout de suite après to obo sanate en tout cas to mibatela coronavirus ezali boyebi kaka salut na biso mingi za prévention to continuer ko respecter ba mesures barrières nde ba kondi basengaki na biso heureux de vous avoir en tout cas comme abonné heureux de vous avoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV ceux qui nzambe bateli biso tozokutana prochainement avec un autre sujet à analyser en attendant portez-vous bien DMTV vous dit au revoir.